Élection 2023, il est le Ecobita. Malalalala, Tango Fachi a besoin. Élection 2023, Bawane Bakolila. Malalalala, Fachi Bedon, Netemana. Fachi Bedon, Netemana. Fachi Bedon, oh, tu as l'une à commis à Bandal. Juste la terrain, c'est un ancien. Bota la terrain. Le monument boulot, mouké bétio. Du mon papa Bota là. Oh, il y a le fleuve qui lui dit. Fleuve qui tombe, tu es habité. Dans la bâtine, Bakangami a bien Bota là, vraiment. Bâtiment, les Kenezate. Bafiti millionnaire. Balobi que Bango, l'État a foutu à droite là bango na l'État auto tambola na fleuve bota la avenue bino monde ekomi papa auto ebité ye bourgmestre to gouverneur na biloko boye azoloba nini bosolo yo moko so zwa likambo yo olobela bisongo. Jeunes va défendre l'idéologie, va défendre la politicienne. Neni yo mutu otanga mais ondima kozala na autorité morale. Neni bino ba jeunes boza majoritaire. Bino nde bokendaka kovote. Mais bozondima kotika pouvoir na maboko ya batata. Nyonso wana kaka likolo ya tribalisme. Élection 2023, il est le Ecobita. Malalalala, Tango Fachi a besoin. Élection 2023, Bawane Bakolila. Malalalala, Fachi Bedon, Netemana. Fachi Bedon, Netemana. Fachi Bedon, Netemana. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, belisa kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. mutuka ya likolo oh tu ali na commune à Bandal juste na terrain c'est un ancien bota la terrain le monument boulot mouké bétio du mon papa bota là oh ezali fleuve qui lui dit fleuve tongomi to ebité tala batu ne bakangami abino bota la vraiment batu moya ko le kenezate bafiti millionnaire balobi ke bango l'État a foutu à droite là bango na l'État auto tambola na fleuve bota la avenue bino monde ekomi papa
oyo toyebi te ye bourgmestre to gouverneur na biloko ya boye azoloba nini bosolo yo moko so ozwa likambo oyo olobela bisongo. Mbula ezobeta na sayo tala tracteur bande kufa misala esalamaka lisusu bomoni biso ala mbula gouvernement ya faki bolingi nini tambela ngai ela population ndenge ezonyokwa matala ezomona tala mama bato azobetela mbula tala mabanga tala mabanga tala bana babwaka kilelo mashini esalaka lisusu te ezomona donc mbula oyo ezobeta lelo mardi le 24 total population ezonyokwama na niveau moko nono na jamais vu tobukela biso sayo na biso emere boyosilisa mosala dans 2 mois metala ekomi inani tookena 2 ans baeleso mpe yango oyo apres boya koloba lisusu bovotenga na nini yo osali na nini yo osali boyoka ape soni aire mokoko bana ya bumbu bayebi pasarali ya ganageti oyo esavaka bango koto oyo mpona kokatisa kokende na ngambu mosusu koya mpe na ngambu oyo mosusu mbe eta na yango ndenge ekoma lelo libaya oyo kaka bomoni batie boye yango nde population balekanaka awa na cadence na rythme ya lokolo moko ma ezala toujours mayele soki ozokatisa mpo awa soki ezalaki kaka keno ba aire tardive obimaki omeli bimelamela na yo retour awa ose retrouve na mai ya kalamu population bazanga moto akotalela bango ka oyo pendant 5 ans ondire kutu batikala ozala ta na député te oyo akolobela ka na bango mpo bakonzi batiela bango pont ya bien koto oyo baleli pont oyo ça fait combien d'années depuis bosala pont oyo basali yango kaka akokuba 3 mois bakonzi oyo balandaka biso kosunga biso vraiment mpo balabala oyo eza balabala mo principal obimi boye oke winda musielu yaswa gambela obimi boye okei obimi elenge sa balabala moko vraiment bien mais eloko ezobima biso kaka pont oyo mwana kaka nde mutu akreaki yango mpo na bato baleka message eza ke baya basunga biso toza ya bango mpe baza ya biso basunga biso kaka na loso te soso te basunga biso na eloko ya motu ya pont toza na posa ya pont alo bapapa député 5 ans na parlement mais tala population bazolela awa pont mais ondire bazanga kutu balobeli bazanga bato kolobela bango mais kala te tokomonaka awa ton de kingani pour la population de Ganageti ngoya osali eloko te bolobisa eloko te talaka nini keyo depuis le village Bombili el commandante le maréchal Nenkongo bandimi bakombato bilombese bakubana bandimi bakombato banani bakodite na ndema ya kombato lengo yoto kokola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato ndengo yoto
Tangu bato mosusu banegligeaka na bango makambo ya bilanga bakomprenaka importance na utilité ya kolona te, mais awa na quartier Kimbala nayebisa yo activité principale na bango ezalaka bilanga mpo kotoyo yango nde esalaka ke bavivre ba jeune garçon ba mama ndenge kaka bomoni awa mutu na mutu azalaka na espace na ye ya bilango kokuta baloni pondu matembele ndunda epinard balegume nyonso koluka okokutana na yango balamukaka deja ntongo bamisusu kotoyo asakoli deja mabele na ye abongisi abandi kolona azotya bagraine misusu kuna engrais chimique mosusu kuna mpo ozomona azo arrose deja bilanga na ye tala ndenge ezobota na vitamine kitoko oyo wapi na ndenge akosakana te. Mais majorité ya bamama tokutanaki na bango basalaka bilanga awa bazali baveve vedir basi bakufela mibali babundaka kaka na mosala na bango oyo mpona kobokola bafamille et surtout survie quotidienne na bango. Biso neti biso koto tosalaka na biso bajardin mais tozalaka na mwa difficulté mingi ya bainstrument bafimier neti boyenga na jardin boye nazozanga fimier puis naza veve mobala akufa nazotangisa bana mais mbongo kofimie eza te tozobundana kaka malemi neti natia fimie na biloko me mbongo eza te bakoloba mingi te me toza na valeur te ngana na posa tokóma na valeur moto babengi marshal botuna nano marshal elakisi nini mosala ya malamu eza na valeur te tolesa population okosomba tomisoni kutu ya 3000 me okokabola yango te na ndako na bana me okosomba ndunda ya 3000 ndunda ovoir felala na ndako lobi pe bana basi bandeko oyo basalaka bilanga awa na village Kimbala na commune Mbonga Fula baleli na bato ya mitema malamu oyo baza pe na bamoyen basunga bango basoutenir bango na barosoir na bakongo bapau mpo mosala na bango esalama bien mpo faso baosala omonaka keno badifficultés ebele makasi mais bon courage na bino boyende ezalaka keyo. Oui, tokende kuna na komina Maluku ndenge nini kopi ya maboke esalamaka. Tozali na libongo ya Gafura na komina Maluku esika tosinteresaki mingi ndenge kopi ya maboke esalemaka kote oyo bateki basalaka tongo ndenge zotana bakiti na fleuve basombi mbisi ya bomoye epai ya bapesher etape elandaka bayaka na yango epai ya jeune fille bozali komona ye mosala asalaka na libongo eza bongo ya koboma mbisi akati alongoli basalite nyonso kaka ndenge omoni na suka bapesi ye mwa cweke mpo yango nde kopa asalaka ntango ekosila bamama batie yango na babasin basokoli yango kitoko basali assaisonnement batie mwa pilipili mwa ndembi mwa litungulu mwa huile na mungwa nsima babandi kokanga yango na makasa etape ya suki ezalaka nde kotumba yango na moto ndenge omoni tono deja moto bakoni ezopela batie motalaka likolo maboke ezotumbama kitoko ezotinda tsunga na ndenge akosakana te bamama awa basalaka bambisi ya ndenge na ndenge lokola mabongo monganza pe bambisi ya ndenge na ndenge mama Noela moko ya bavendeuse tokutaki awa aexplike kope oyo ndenge elekaka otumbaka mapongo mbongo milangwa mungusu njamba mbisi nyonso kata la fleuve moto tungala mbisi ya oseate ba vraie femme forte ba femme battante ya solo nde bango yeyo kaka ndenge olamukaka na tongo ke bureau ndenge moko pe bamama oyo balamukaka tongo batie bote mopanzi bakoti na cope mpo na koluka moyen de vivre boyende ezalaka. Parents nous ont dit que les études sont la clé de la vie et quand on a terminé les études le gouvernement a changé de serrure. Les jeunes va défendre l'idéologie, va défendre la politicien. Neni yo mutu otanga mais ondima kozala na autorité morale. Neni bino ba jeune boza majoritaire. Bino nde bokendaka kovote. Mais bozondima kotika pouvoir na maboko ya batata. Nyonso wana kaka likolo ya tribalisme. Sango Yawe batela mikongo Yawe beli sango Yawe batela mikongo
élection 2023 bawane bakolila balalalala bachibeto netemata bachibeto netemata bachibeto